frère, tika okese pas makaus na ilunga. Kene na ye victime pas fali. Okolisa mayele. Banza London TV. Nene, ba Karine Mokonzi, ba Tonton Promo, ba Jazz Kavulu, ba Prince Bakali, ce sont des zombies. Banza London TV. Oh, fallait qu'on s'aille dans le pays. Quand c'est bon, ce qu'on a répondu dans le TikTok. Ce c'est yo. Banza London TV. De faire yémoko n'aime pas problème. Banza London TV. Adversaire n'a préféré. Donc, nous avons ben d'héritage à l'adversaire préféré. À son adversaire préféré n'est pas lui. Banza London TV. Si Nassel Léo a son succès, il va bien dans le festival. Bazala incapable de refouter la yé. Bien les retours. Babi Bala il s'est dans Flamingo, mon abandon. Banza London TV. Il n'a pas ça faire les conseils. Est-ce qu'on peut permettre là? Vas-y. Tant que ne va annuler parce que va reporter, va annuler conseil. Il y a moi qui va faire école. Il n'a pas ce conseil. Faire école là. Banza London TV. Erreur au basalisi faire. Ba osalisa au héritier. Banza London TV. Qu'il fallait à lundi héritier Watanabe. Banza London TV. Au soleil soi-disant en écart fallait na boyemba soi-disant. Yes, selon ye. Pour soleil en équipe fallait na côté. Pour soleil soi-disant ça va na chéri qu'on les fallait. Il fallait pas tirer en couleur. Banza London TV. Umoni wana fallait pour pas ayembi na banzembu ya nzambe. Kola sake 6 azo sala lelo eza nzambe. Botika okota pa banganga bokolia bana bokodamsone bana bokobeta bana ba magoda bokolia bana ba mamaleki. Banza London TV. 48e édition. Yo va dire fikini ka oba kermesse ezala. Banza London TV. Siko mutu abone boyela kabiso omoni ngaso na moni so mutu ayeko lobake falia sa le fama bomisana tata na e njikupendela mamweba. Original. Ouais, salut à vous tous qui nous suivez partout dans le monde et puis bienvenue dans votre chaîne de Banza London Télévision. Aujourd'hui, on a le réel plaisir de recevoir encore Kokoba Warrior. C'est avec lui qu'on va essayer un peu de parler sur l'actualité de la musique congolaise. En tout cas, il y a un solo. Avant de continuer, na remercier dans tout, on a fait Sabato, tout va soutenir l'Arabie Saoudite. Là, je vois son éminence, Maître Kazi, donc Gambote a trop, Nadine Zamba, Maman Sociale, la patronne Aigle Jaune, Manga Côté la Troll Nzinzi, la force tranquille qui écrase les prix original 3 fois international, Gambote Sigoza, tout ça qui m'a un peu, moi, tellement qui tout les accueils, il y a un qui est un bon moment qui m'a absence, qui moi remarquable trop. Les autres zongi, comme j'avais dit, comme vous avez aussi remarqué dans nos attaques, on a réussi pour vous Kokoba Warrior. C'est avec lui donc de tomber mon solo par rapport. Là déjà je dis bonjour à Kokoba Warrior. Bonjour président Richi. Ndeni santé bon. En tout cas on a bien santé ça bien. Santé ça bien. Santé ça bien parce que biso fait ils ont continué. Fait continuer. Une année jour pour jour, une année. Donc, félicitations d'abord à nous les Warriors du monde entier. Parce que, jour à mot, les Arabes, nous avons caqué dans le ya batu mususu. Bazelaka, fallait pour passer la fiasco, on a parlé de la défense, mais fallait pour passer la plein mon et tika la histoire, fallait pour pas comment musique congolaise, histoire musique congolaise dans le monde entier. Parce que ça, il fallait mettre là, parler de la défense, et ça première dans l'Europe. Salle où ils ont mythique, ils ont deuxième salle dans le monde. Okay. Donc félicitations à toi encore, Fali Poupa. Oh lobby déjà, internet c'est lelo. Donc Moutaro le Kazate, Wazaki lobby na live na TikTok pour nous remercier ba warrior na ye et pour moni wana Fali Poupa ayembi na banzembu ya nzambe. Kola sake 6 azo sala lelo eza nzambe. Botika okota pa banganga bokolia bana bokodamsone bana bokobeta bana ba magoda bokolia bana ba mamaleki ozo kanzaka ko koma na niveau fali OK fali za nzambe
nde moto azosala ke musique na ye ezala toujours likolo ezala likolo mais baloba ye aleka mama wana eza balangage de la rue wana eza balangage de la rue kasi soki mpe eza bongo kasi bango mpe baleka bamama na bango te bazala na niveau fali aza nango fali makambo osala eza nzambe epuis eza ye moko azalaka na vision epuis azalaki na détermination yango moni lelo oyo fali pupa aza prophète ya vie na ye akoma na studio nde ai fali pupa champion d'Afrique et de Caraïbes yango lelo bon tokende tozonga epai autour bamamba live awa mamba live tout ça mais nene déjà tout le monde qui est là autour ça autour le monde que non alobaki que non bokolanda héritier na TikTok donc voilà peu bino na TikTok tout le monde bino na TikTok fali live na kata TikTok yo bino ngata nene donc nde alobaki bokolanda héritier na TikTok donc bino pe na TikTok soki vraiment ezali vrai héritier azo travailler na ba communicateur to ba communicatrice otomonaka nga mpona nga na oluba erreur oyo basalisi fere bakosalisa yango héritier de bato lokola banene bakarine mokonzi batonto promo badias kavulu bapresse bakali ce sont des zombies oyo baturaka mwana mboka fere egola non ce sont des zombies en matière à musique. Ce sont des sanguinaires na matière à musique. Bazo boma bafana batu na posa bazo kosa bango. Nazo bana na bazombi na ndenge sur le plan physique boité. Nazo ba sur le matière ya musique. Baza ba zombie baza ba cannibal. Donc baza bata kolanda te. Héritier Watanabe azwa mayele parce que batu wana ne baza parmi batu o marque faire yé moko ne pas problème. Mais batu wana baza batu ba kwesi souffrir na libulu makasi. Ba nene ya bakataka Karim Mokonzi asalisa faire lelo émission o lelo azaka dimali ya kotala mais première émission première somme te poma carrière à faire émission à faire wana carrière à faire ce qui lelo eza 8 ezali émission première soin oh si lelo il faut ya kosengela ngo pardon na batoyo peut-être fali kututé asengela ngo pardon na biso ba wayo Diom tolo bomba TV ba d'accord no tolo ba kenon le rôle à faire rigola carrière né eza dans battement du monde te carrière les na mungo waza nango na carrière azo sa e bala na te belle voix non ya na zo mana mais quand même bolandi bigara donc atolandi te au moins les premiers ali ba crise des mots na bano ba kima classe avant ba loba makambo moko likamwana moi je ne pense pas que président ngo vandi awa oko Twitter wata na Facebook na qu'il fallait à l'andi héritier Watanabe. Non. Fallait na réseaux sociaux ni surtout mon comme ta timé la réseaux sociaux les gars fallait azater per la kisa ba mutokini. Malgré le bazala ba boni muke bana lokwa ba petit fallait ba leki ba leader ba mona ba nombre d'abonnés na ba TikTok. Donc fallait il y a une différence entre émission héritier sala émission en direct il y a TikTok. Na ba bakali na ba neneya les autres fallait à télévision en live azo remercier des biso ba warrior na TikTok faut pas qu'on y ensemble émission you mon muta on poser fallait ba question na zaki journaliste fallait on est na zaki en face na ba fan o ba linga kaye na o ba linga kete vous comprenez donc il y a pas match il y a pas photo ba nene ya problème na bongo ezali akotaka live alaba mamba lokuta po etangisa mwana classe et foutre l'enda donc en soi ko sala musala boye donc ya lobiga que non soki pena RTNC za pena RTNC o ya benga page neza RTNC c'est que RTNC baby c'est que ça pena RTNC moko na yebi te za RTNC ya wapi donc fallait aotika la kolanda héritier te potisi ko bango souci na bango zakani ba musicien bango basa alika munde fallait alanda te fallait ça guide ata yemo ka boya na émission les lois ça guide à sa légende vivant na bango et puis les camoulettes c'est TikTok on est allé comme la montée que oh fallait alandi c'est autant en place ba nomina ba musicien place ba tia ba mission ba sana na octave so ba ocha intel même tabana mission internet il bozo to ba musique na nebe
donc bazo na ba débat moko terre à terre place ba rocha ministère ça danger et ça musique ça n'a rien à voir même na ba débat ba ndako ba yela ka biso a ça n'a rien à voir. Oh, fallait qu'on s'aille dans le pays. Quand c'est bon, à répondre à TikTok. Si vous avez été yo, vous me retourne la question. Donc, là, vous avez fallu des yo. Vous me sommes bien mot. Et à répondre, à bien un t-shirt, va parler les yabana. Et tas que ma félicitation niveau ma maman, ma papa va féliciter, fallait ma vie, osa maye les moutounios, ce soit dans ma coquille à bouillir, à bon, ça va venir à bas. Donc c'est ça. Donc néné ya kelo kelo azali muto même na ya na ya famille bloquée. Celui ya na ya bena ya famille a bloqué. Et bon quand fallu à cause ça ça ne connaît au salini. À cause ça ndanga ande ko. Bon néné kelo kelo ça ne va fallu. Ya maman ni ya tatani. Baba kuba cousin bi. Kasi ba néné ya kelo kelo bazande mona bato ba pesa ba mi pesa ba kombo ya ba famille bato. Oye na famille bato. Autant le la musicien au lati comme la famille là-bas. Balandre au lobide, bandene ya, et banan ba o babana nusu banan, bandene ya bandenge moko. Donc à ça il dit, ah le quoi na o ngana za yaya nanga na famille. Na famille a fallu bana muta contre-jour le roi. Azate. Donc on a bandene ya te, donc héritier par aller na famille. Batika obenda héritier. On dit les héritiers moi les mission bini. Kolingate ocha mutu anniversaire na préféré. Yomo biche ke mutu wana anniversaire na préféré. Donc le moment ben héritier à l'anniversaire préféré, à son anniversaire préféré n'est fali. Té. Té à anniversaire na yé na place ni comment on appelle na musala ba osala. Mais à ça anniversaire préféré n'a été. Parce que si on a bien anniversaire, et tu sois bimisi album, tu fallait bimisi album, et tu as fait une bêta, konika. Fallait se voir le matin que la bêta konika héritier. On fait la bêta déjà ma case. Bino bolinga bo sama ba bala na bino, mais so bino ba bi kena bo copier mon bolinga monter quoi. Si on place à recopier ou à TikTok. Non, on a plus d'abonnés qu'on les Kafali dans TikTok. Preuve en est l'autre, ça va en casa numéro 1. Bango moko place baza ba bendi mikila bazongi sima. 221 personnes en ligne. Et le qui n'a nombre de billets à Paris la défense na bango. Vous comprenez? Ba ela ka biso awa. Leader na bango beti 2.1. Fanatique mo boya bi ko maîtriser makamute a commis 2 millions. 2.1 on a ba influenceur na influencer c'est pas bête na ba on dit Manuela Kito. Ako makutu tina ba 3000 téléspectateurs. Leader na bango suka na 2.1. Parce que fanatique a confondre au 2 millions. Quand vous bango mo asongi serné wana zo tanga za ba like. Ya tanga ba like ya kanisa on ko ba téléspectateurs. T'as la confusion na muto fanatique. Il y a des gens qui il faut se documenter. Ceux qui ont se documenter, Bino se documenter. Donc c'est un peu ça. Paris la Défense, il y a plutôt New Arena, hein, il y a Ferrego là. Si beaucoup de main noire, si beaucoup de la famille tabou, si Baluka, beaucoup de producteurs qui utilisent famille tabou, si Baluka, concert il y a Ferrego là, ils ont annulé. Bazaba yuma, bazaba yongololo, bazaba kebere, bachi jingi, bachi tatakana, so ba lobi bo. Tant bazora projet, ya ko produire artiste, ba retourne à via fali. Des prix original de bandes à London, soit parti au Pénasa pour ça, au Kataka parti. Il n'a pas ça faire les conseils. Est-ce qu'on peut permettre là? Vas-y. Tant que ba nile parce que ba reporter te ba nile conseil il y a moi na moka faire école na ina pese conseil faire école histoire ezalaka toujours répéter papa wemba alongwa ki atiki orchestre na viva la musique ake kokota na Afriza soko tuni na histoire faire mwana mboka yokanga
ata olobi ke naza matiti bitumba banzoko ngana kokota ngote conseil nazo peso eza malamu papa Wemba kena kokota Afriza atikeli Kester mené ya personnam orchestre akekota Afriza pona nini akende ko yekola et puis tant akendaki babetaki nzembu je crois bien tant titre nzembu mo ekimingai je crois bien yeux ce qui lèvres roses voilà lèvres roses molike na mutakala babeta nzembu lèvres roses na papa Wemba na Rochero pe nzembu wana ekartonaka fere tika okese pa Makawus na Ilunga kende na ye victime pa fali okolisa mayele conseil yango wana papa Wemba bukana baketala munene na papa Wemba akina kota na Afriza poye ko la rumba les sauces poye ko la musique. Donc moi je demande aujourd'hui à mon collègue qui est artiste et musicien Ferregola akende koye kola na victime parce que akenda na quartier latin aloba yango makaba luka akenda koye kola na kosaka akenda ko corriger bango mais to moni kuruana e konta kaoti yaka victime pembeni ya fali tikela Makawus na Ilunga orchestre après parce que papa Mbasaka 6 mois na Afriza faire okoki kosala pe une année au battre na record à papa Wemba osali une année chez Fali aye kolisa d'abord obeta guitare il faut comme obeta guitare et puis okoma koyemba koganga elongwa oyemba ndenge batu to yemba bazaka kimia aganga makasi tana ba concert tana album mais on y concert au PC wana matibio was d'accord noté qui n'a fait rigoler akindi ko apprendre pas ya Fali oui ne papa makena ko apprendre pas na Afriza et pas ya seigneur Rochero fait rigoler ancien na ya doyen par rapport ya dole asa doyen betaka nzembu nini oyo ebinisaka mboko oyo ava Fali nzembu oyo beta leo na cheba tumyo sur défi nzembu oyo mwana mboka fere abeta liboso afali ya ye ebinisa mboko pona wengena na boka buya zapata eza kriya batu bachaki ya boka lokola tala kwa zakala suspension atikala koyemba ni album na wenge ensemble siko yebisa na bolo ba fa komone za lisanga ya batu et puis vocal na ye wana ba yemba ko deux personnes mtu Swahili ayembi na yepe Swahili parce que ça y peut quand Swahili comment tu dis ma bien comment ça non ça mayele parce que trop c'est trop ba fanatique par contre tout est le bordi sikoyo moi tu keno bino quotidien beaucoup na mais koto to quotidien beauté kinpe batie ba ngombe tesiko to quotidien beauté to quotidien beauté fikini wana bakomisa mweno kwa sikate fikini oneza ba fikini nyoso batu babeta eza obi eza 48e édition. Yo va dire fikini fikini ka oba kermesse des arts. 48e édition. Même mission moto tout ça là non biso to biba luka mutu atele misa pena dans équipe nationale. Pays na pays misa équipe ko défendre. Moti na minute so batali ba fali bazana ba omi ba binoté tout doit faire rigola ye mutu. L'anniversaire aba yimta fura te wana za catégorie championnat kalembele wana les équipes nationales te wana bete na fiki na lupushi wana za championnat mabele wana championnat mabele place au beta wana bale ba consommer mo bonde bon wani fiki wana championnat mabele ba ochani kufu ngazo ezana wana fiki mon bonne bon wani donc fikini wana elle mo fikini mo peut-être pas contacter pe Fali peut-être pas contacter parce qu'il est trop cher actuellement en Afrique parmi 10 musiciens au bazar cher na caché Fali azo fikini Google les awa donc bilo mususu c'est ça surtout ba championnat kalembele même il y a mabelebo il y a poussière il y a MK voilà place MK ba nos entraînements donc ce qu'on veut bêta bon donc cela veut dire Fali Poupa rien azana lié mon côté à diaboliser vient à biso taboulé personnel abota bana mi balé comme on a ba Charles Tabu moko Charles a mis Tabu
Mon Charles ami c'est ta pourquoi lelo faire un natali sabiso que mutu azana ye akozana fandi te point akaboni tina bato oyo ya yembela banzemu mutu afuti yo mbongo caché na yo awoyoki fala pesi fandi caché makasi okangeli mutu wana kanga nazo peso matière fala zo mbongo ya nini moko mbongo ya nzemu moko ya yemba denzemu mais kokala tana nzemu biba moko na defani wanzemu ni ba yebi abona ngana tanga mutu ba nzemu za wana yembelie fali pa yembeli eza malu babala bala ti donc cela veut dire fallait okende ko casser un contrat na point ezali nenga na tuna kibino eza lokola équipe nationale ezokende coupe d'Afrique toke na 9 mois boye oyo lemso abeti 7 matchs déjà kutu na championnat a tchete bokire coupe d'Afrique ndenge faire banda okende na Paris la défense et puis bazi bokosi bata Paris la défense bobi ba bise bata Paris la défense ni bazi ba laxi ba mo vidéo à Stade Martyr babi botala asaka ba play Joanna soka yemi yayemaka asa superstar asa danger par la défense ah bon tala imoni image à Stade Martyr oh ba fongola porte ko le pont ko matin autre monde ba policier ba ne fait VIP donc ils allaient dans quota bima na le marché central ça la débit et comme les sous salle à ça les no publicité ça la bité non non ça il a des jeunes talents ils ont déjà superstar artiste pe a continuer à copier la production au moins les loko zo pour moi na mboka faire ikula na solo ba pona mabete atika ko kota na copie ya musique ce qui s'agit eza ya solo atika ba mapangu asoma ba mapangu a modifier ma teki atika ba be ba moni immobilier ce qui immobilier ce qui immobilier so ka sala rango asala ko musique eza maka mususu aza musicien mais asa point ba producteur asa coproduction mabeza deux fois déjà moi aussi midi Festigola Toyoka Akota lelo Festigola miroir était ka culture na biso sala ni kabase le koya na mai tina sele wa sala succès te ba benga na Festigola bazala incapable ya kofutela ye bia le retour babi bala na Flamingo mona bandana c'est Léo bala na Flamingo coproduction te coproduction ba benga coproduction ta bosangisi na polité yo pour na kati voilà et baby Festigola you arena concerne États-Unis au balasa so salle pour les babise ba mati déjà matate uzomona ba sort nango atika na mona ke na vidéo mo balobi natikali kaka artiste na yembaka na yebite so mona vidéo wa siko pena na pemi siko soit dit lelo faire azana manager te azana directeur en marketing te ana ba baosani bazosala nini to azongi na système ya bafie na biso akala ye moko directeur en marketing ye moko manager ye moko boye c'est ça eloko bakomela biso musique na biso fallait y avoir discipline aza kuna manager moko Madina abakisi su effet wana tala biso to ebiti na bakoma ba manager na biso mais tout na golwa manager na bino komona nani donc les passe. Donc voilà, merci toujours qui Malembe na suka émission biso bon la équipe vous partager vous sauter vraiment ma publicité et ça la bien makasi muto à s'abonner na chaîne OT des Manzalon en télévision à s'abonner na chaîne Oyo ils ont ça le plaisir na Aigle Jaune la patronne maman de la trop des la force tranquille qui écrase donc tout ça toujours Nadine Zamba na pe na yoka Aigle Jaune 3 Aigle Jaune OK mais na sentir pour mes até et puis na Barcelone moko omoni likanisi o bazui ya kofunda maison de production moi je demande artiste et musicien Festigola il est entouré par des qui oui maison on a live sur live lunch sur live lunch et beti ça 19 concerts par an
Et ça, le fundi RTL, il y a qui est pour d'avoir mon inayo. Tigo inayo. Affiché la. Mais ce artiste à se sentir lésé quand même par rapport à votre. Avant, bah il est conseil. Yo quand c'est pas benga qui passe au là qui. Aïe bah qui a monté. Peut-être se sentir lésé. T'es na tourné aïe bah faire ça qui était. Bah le bagi na biso lelo Virginie. Manette lokola gabe manette ça va biloko ba taminene. Yo c'est le muki oyo la ti manette. Virginie ça la vidéo aloba to beti déjà sold out. Ba warrior to gagner bino. Mais le nom moni vérité bouquet la bimisi. Nyon se bimi. Ba te ka 6% de ton pour moi le bagi on ba finga qui. Malgré pas ça va des fois. Des fois c'est là de double discours. Double discours. À la bito te qui 2700 billets. Et les autres sur 100%, 6% des fanatiques incapables, artistes incapables, il y a des fanatiques qui ne sont pas là. Parce qu'ils ont fait des fanatiques dans la terre. Fanatiques sont au PC Bilé, bien au Kenya. Fanatiques à Zamoa Sanduba. Mais sauf que ils sont pas warriors. Les lots fali sont attaqués à communer. Et le bas, la moyenne attaque musique attaque comme Coco. Toko Zana fali. Mais pas fanatique qui n'a pas pas télénga n'a pas fanatique mi télénga. Fali quoi ça à la génération ba miki trop et on a génération ba miki fala ça na ba papa oui bobi ko saka. Ba tu ba ko saka makase musique ba la miki ça. Siko ba conseil à innocent Nicolo ba ya kamodi. Donc innocent ça mettre musique ba la miki. Rebo ba mettre musique ba la miki. Et ça ba langage de la rue ba tu ba. Fallait azali de génération en génération. Moi na soka yekoli koloba moi na ngani kaza Dylan mulanga soka yekoli koloba ayeba kombo ayeba papa mama Fali papa mama Fali préparer moi na Karim atuna yekutu Fali na fait et pas le bi Fali alors bien on va na moi na poto Fali donc ça montre que Fali ça de génération en génération. Quand on a des bateaux, on a des bateaux, TV, on a des journalistes, on a des gens pour que l'émission est talent. Musique, il y a des tata et ça l'a raté. Pour parler bon, ce qu'il y a des tata incapable de se bien. C'est que les tata on va prendre au contact pour se bien. Il y a un moment où on a un concert dans Adidas, bateau bateau les marques liboso on a bateau mikolo makasi bongo, on dirait baquet mariage baquet coutumier. Mais c'est que ça ose dans la génération nyonso. Tu ne pas monter. Moi, on a 18 ans à concert à faire à Zadi. Ah, papa. Mais oui, dans la salle vidéo, moi, on a 18 ans à concert. Moi, on a 18 ans. Oui, moi, je suis wesh. Je suis gaulois. Wesh à gaulois. Beaucoup commenter pour ça. Mambo et Coco. Atika, Kofunda, maison de production et Kobaluki, artiste. Et puis, Paris la défense au besoin de mais Paris la défense à ça donc on a mutu oba refoulé na mboka. Il faut aussi la 5 ans pour zonga sous. Bino boliga boska la rabino. Ba ba comme ça qui si njora mbe. Nyo so toyo ki si njora. Ache ba mon erreur. Tchadat. D'accord, c'est bon tout qui est vraiment la souka émission et puis d'autres on a 38e anniversaire à Quartier Latin. Tout le monde affiche en tout cas au mécano qu'on décortique affiche hein tout le monde y va mission parce que tout basant en noir et blanc Fali ferré bango baza en couleur mama si yemo azo chapeauté likolo munene tant moi qui affiche wana mais quand un peu comme ça analyse par rapport à affiche d'abord Quartier Latin au Tokolobaki kokisi 38 ans dans le bango chaque fois dans la génération ngete la musique est berçante et la musique à Quartier Latin. Malgré n'aba et bandeli wana zaki na dimali ya ku yoka ba mo abanda kuyemba mais la musique est berçante et la Quartier Latin où est botamina le 26 novembre 86 on appelle na yosa déjà commis déjà mutu na ebi kwa makam sauf basi na yeba kiti wana nazotanga na école mokengeli en face na biso boîte moko ezalaka wana komona ngo G4 to ane kovanda veni moko na mama Manzeku Bukume Salim donc n'habite sur azana pomoi sur kazali merci beaucoup donc ozomona ke orchestre les orchestres oyo et sala batu mineni mais problème ezalaka na orchestre wana mukolo orchestre wana
ayebaka valeur ya bato te tala lelo azotia bato noir et blanc noir et blanc mais expliquer basoldat noir et blanc elingi koloba le passé donc bato tout baza noir le passé baza te lelo baza te lelo baza te dans l'actualité baza te baza te lo abomi bango basoleil waka tout nazoyenda soleil wana mais ngai na eloko na déploré nango na bato atie noir et blanc il y a des généraux au basala penake pilier ya quartier na tetele o fali pour pa ya kokuta bango atie bango na noir et blanc mais nga nazelaki soleil batia ya couleur au soleil soi-disant aleka fali na boyemba soi-disant ye selon ye pour soleil aleki fali na beauté pour soleil soi-disant azaka na basheri koleka fali il fallait batia en couleur oyo kozwa garçon mosusu nani o mosusu azaka maître na badal Jordan Kousa yebe batie noir et blanc azala maître ya kofelo batie noir et blanc ozomona niveau ya humanisme eza te siko mutu abonde boyelaka biso omoni ngaso namoni so mutu aye koloba ke fali asala effort abongisa na tata na ye njikupendela mamweba nalobango te interprète baluka interprète mutu moko te ameka koloba ke fali fa bongisa na vie na ye mutu soki ameki koya koloba fali bongisa na vie na yo aza vie na yo mutu abimisa ye njikupendela mamweba donc cela veut dire mutu aya te ameka te te fali mpe asala eloko abongisa te fali asala eloko abongisa te fali asala eloko te mutu aya te un jour fali ata atia ye ata invité komeka te mutu ozoloba bongo keba bawario fo botelemela bato ya bongo bolotoka te fali asala vie wana eloko te kaka boye lokola lisepelaka na sikisa bato te ya bulaka bato nyonso bakozala baboyi na ye yango ayina fali alors lelo soleil a se retrouvé na noir et blanc Jordan Kousa noir et blanc na leli vie nanga Sam Chintu vie nanga mabele ya motikile batie pena ya Sam président ya Flash Musica président ba Suzuki abeta sous musique Sam Chintu abeta sous musique mutaota msanzemu o wana ya nanga quartier ya babilili ya ba Shabani zembuni abimisi abimisi nzembu mikolo oyo meyemba nota bonga na émission to sai mama koyemba pena a na émission beto sai mama koyemba et puis voix ni na yemba ta na koga na sebe côté na voix ni donc eza pasi bonga na ko comprendre lelo vie na biso linga ala section ke momi wana tie likolo wana mama cité mama si momi wana tie likolo wana madame na biso wana bilo mtu obenge bongo ngabi ser wana tie likolo wana alors voilà c'est ça que on dirait hier ça na trône ya musique est-ce que hier ça na nzembo lokola beyanga asa nzembo lokola beyanga momi na batie likolo wana madame si tolongo na fali so et puis photo faire batie photo faire ka ya mawo bazo bakozo photo mo ya bien te batie ka photo ya mawo photo peza ya mabega ndenge ba yebaka nzembo ya mawo na quartier la terre insecticide nzembo matanga batie pe na photo matanga fali pupa batie na photo bomoni photo batie soko azosala promotion wana kutuma na mwana eza promotion de mobile osa ila mwasi de promotion eza na cadre ya musique te siko soki na lobi et puis na batu mususu ya tie na se wana baleki ye na kisoldat na kobundo babunda na quartier na ndeti bana babunda ebele bana se wana tie bango noir et blanc mais fali pe oyo ya tie mukie wana lelo aleki ye moko kono kese aleki na mutu atie pona choquer bena bien na lobelo moti ba type so kandi boko commentaire et puis pourquoi que tu as photo à faire mais aleka ba atiba tout te acha poani te ba le bango oh ya auto kumisa bato mais quand tout le monde aleka omoni ke akoka aleka ati auto kumisa bato atanga koma fali azali pas obligé atanga koma fali te mais kuna be fali pas cha koma acha pe fali pas azala pe kuna te fala lekana o fala lekana le ba fanda kana seko
Il y a tout à ça la transit. Presque tout battu en bas de sultan. Est-ce que vous avez fallu me dire que Bimisa et ça travail naï. Et pour ils aient travaillé tout beau il y a travail. T'es dans le bien, tout seul là. Il va me dire pas dans le quartier là. Eric Touti. T'as la chanteur le Eric Touti. T'as la chanteur le là. Vient dans la savane de pitch. Mon thème est Brigitte et Savane. Parce qu'au côté dans lequel c'est mon boye, au côté de la battu Savane là carama kasi. Il m'a montré le bel dans TikTok. Tant qu'on a pas comme ça né Alain Poupa, l'ami de qui Gabi. Ah, mon tout dans management to que luka ba kroko to que luka ba nini. Parce qu'au côté de la savane de pitch là t'as danger. Pour ce bout tout qu'on batté. Au côté qui m'appelle au classe, mais le nom Fanny le nom est Fancho. D'accord, c'est bon. En tout cas, on est pratiquement à la fin de notre émission. En tout cas, merci à vous tous qui nous suivent à ce net moment. Moi, 2-3 mots par rapport à l'émission, il y a Souk et puis des différences. En tout cas, mon angezara qui à Warrior, en tout cas, to sepeli makasi na ina nena biso parler la défense. Tant biso to ko sepela, bango kuna matanga. Bonne talé bukani donc biso to na biso to sepela. Fala o jela ministère mon ba qualité, fala yebi banze bwanza mais yebi penze ba petit na ye fali et fala solo na ba fanatique na ye. Donc to tira na concert ya le 7 décembre na Zénith ya Nantes. Le 7 décembre na Zénith ya Nantes concert ya salle Mitsubishi électrique et Zali concert à Berlin et puis concert à Côte d'Ivoire et puis na Guinée sika toke na kosuki sela. Merci beaucoup na maman Nene Tamadinda bola moleke belé. Merci beaucoup na cher na ngai Nene Adams. Sœur na Nene Adams bambo de belé. Merci beaucoup na sœur na Chantal Bomolo bokila lokondo bambo de belé na Miss Mamicho na Monaco manifeste toi Miss Mamicho na Monaco. Merci beaucoup na maître Junior Mukuna Toro. Merci beaucoup na maître Manix, maître CD médaille d'or et Jiki Tengo continent ngai coordination opérationnelle de prix non original. En tout cas, on a passé le message na ba Warrior de bands à London. À ça la promotion est fallu pour pas. À ça la promotion est biso ba Warrior. Vous avez la confiance, il y a pas Joanna et puis il y a la chaîne Oyo. Donc vous avez la confiance parce que tout le monde a parlé la défense des prix non original à Tambola. Donc Warrior, tout que n'a pas déplacement bazo finga falité. Donc il y a pensa comment on peut que tu Warrior. Donc c'est un peu ça message n'a l'extérieur. En tout cas, merci à Nenge de ma invitation à Bisso. Et puis merci aussi à Binonios, donc toutes les personnes au Bolandi Bisso. En tout cas, merci des débats à la fin. Merci beaucoup. Merci à Nadine Zamba, merci à son éminence, Maître Kazi. Merci à la patronne Aigle Jaune, Manga Otela, Tode Nzinzi, la force tranquille qui écrase. Merci beaucoup. Merci à tout au Bolandi Bisso, ma famille, mon docteur, donc docteur Alain Loutadi là. En tout cas, merci oncle. Merci à Taylor, lui dit en tout cas, wana, Dikato Baraso, moi, beaucoup et Salinga Soja, tout ça donc, moi, on a moi radio vite fait. Mais comment ça n'a été faire un goal à Agenouye qu'on a payé na fali. N'est papa Masala qui n'a pas na frisa. Il pas Seigneur au chéro. On a photo bossa na wote. Ba golo boza conscient. Pour souvent na likambo. Tout ça la procédure. Pour na mona ba golo ba on est na TikTok. Et ça qui bien té. Nini boye comme nini yo ba la bela ga yo. Yo lia ga kuna biso de mona pas do finga ga batu. Donc, merci Basti, Safi, Umba, en tout cas, Mbote, Etmandangi, Chichintoya, Nefteli, Foufou, Toya, donc vous êtes belé en tout cas, Plamedi, bon anniversaire à toi, Plamedi Mbaki, Angola en tout cas, mon petit frère propre en tout cas, Mbote, à trop, puis bon anniversaire, et ça va bien, Naïbi, que non. Souhaitez à Plamedi Mbaki, petit frère propre, souhaitez à ta bon anniversaire. Plamedi Mbaki, joyeux anniversaire. Plamedi Mbaki, joyeux anniversaire à toi de la part, il y a Coco Warrior, il y a la Popo, et les hommes qu'on nous, Papex, Kana, Poudre.
oza bébé soit nzetali boka bamba na TV ba foot te posa bébé. Donc voilà la petite frère nanga to botama na mama donc le 29 novembre au déjà pas anniversaire donc vendredi donc tous à la zala et ça la bien makasi. Bye. Original.